Bonjour chers internautes, mbote na bino nyonso babone na ngai ya Ursule Botelwa TV. J'espère que bino nyonso boza bien angolo nzambe. Ezali ngai wa bino Hélène Kassongo, lumière de la presse congolaise, la maman des filles, baxela ngo pesa la nga bien. Nazara toujours na sengoso na kuta na bino babone na nga po pesa nga toujours confiance. Po baby ke na sala la bino toujours mingi musala moya kitoko o esepelisa bino. Un grand merci na tata nzambe mo pesi na pema po mu tapesa ka pema. Po so nzamba pesi pema te to kuta na te na rozala pe liboso na bino te. Merci mingi na yemoko ma maman chérie visionnaire ya chaîne yemoko. Queen B, la patronne, maman Ursule Botelwa le siko zali, nzamba batela on a mon papa chéri nzamba batela bino bisika bozali, abaxela bino toujours ba mikolo belé bien na sena moyi oyo, pour continuer toujours ko sala biso bolamu tellement ebelé et un grand merci na derrière la caméra confrère na ngai ndeko na ngai. Mon ami de lutte chéri ben quoi ta derrière la caméra na yepena musale ki na tellement Toko. Merci mingi na batu nyonso babone na nga soko na s'abonner to kuta libaku ya émission yo o s'abonner o liker o commenter o partager ya on de ça la force na biso ba partage na bino ça la force na biso ba commentaire na bino pesa ba force na biso pour ba commentaire on ça la gato ba gato e lo to salut eza bien o eza malamu pour na to ba ko bongisa musala. Merci mingi na ndenge bozaka toujours fidèle à Rolanda ngai ngam na sala bino musala ngam na sepelisa bino tokota na sombe likambo na biso ya lelo o to vandi o ngalelo na vandi liboso caméra na ngai to solola to partager na lobaka to yaka awa pona ko leze mutute to yaka awa pona ko finga mutute mais to yaka nde pona to partager. Ce qui est solo et bimi, tu as capoto partager. Ce qui est cambozana, mais ça tu as capoto kabolango ensemble en famille. Dans le bango qui est internet est à tribunal té. Internet est à parquet té. Internet est à la police té pour régler les problèmes. Déjà on a toujours des problèmes dans la famille na biso, dans l'entourage na biso na ministère tout ça dans problème mais tu me marron internet té. Maintenant on yo moko zuli kambono o memi on internet et c'est to vanda, to lobela, to partager na ndenge moko il y a bien. Merci beaucoup. Biso nyonso awa toyebi ndeko na biso mobali frère na biso ndeko na biso Orligola o azali grand frère propre ya musicien congolais biso nyonso toyebi na kombo ya Ferregola o to bengaka Jésus de Nyons chair de poule tolali na butu tolamuki na tongo tomoni annonce ya Orligola sur internet. Orligola a invité mutu nyonso à participer likambu ya le 25 novembre ya stade arena ya Fally Ipupa ezo concerné ba congolais nyonso ya été qui est concerné car ba warrior mupandi moko couche moko boye mais ça concerne tout un pays qui est la République démocratique du Congo. Orligola a lancé un message au lobby que to soutenir donc on a biso Fally Ipupa on a un concert na ye na France to soutenir ye to assister ye ça concerne tous les Congolais. Déjà biso nyonso toyebi ke Ferregola na Fally Ipupa courant elekakate. Tote komona na matanga ya défunt Gigola ndeko ya Ferregola za pe mission na kati ya groupe Jet Set ya Ferregola auta ko tika biso ba propos ya Orligola envers ndeko na Ferregola et c'est presa ki ata mutu moko te. Ba propos ya Orligola ezalaki ke non Gigola ndenga zo bela bongo soutien à la famille ezate maladie ne euti quelque part euti pas ndeko na Ferregola biso nyonso to sepela ki na ngote tandis que ndeko ata maladie et puis Ferregola zaki na préparation na ya stade de martyr to lali to lamuki on voit encore Orligola le même frère de Ferregola Orligola a telemi sous alobi ke Fally Ipupa ata na concert to soutenir ye. Dans le bango que le linge sale c'est lave toujours en famille et là qui c'est nini. Si tu as un problème avec ton frère, ndeko na ngai Orligola, c'est mieux de régler en famille. Parce que biso nyonso toyebi ke Fally Ipupa et Ferregola courant elekakate ba yo karakate bazaka na guerre moko guerre wana ezaki eza musique nde ekobola bango. Mais biso nyonso toyebi ke Ferregola Fally Ipupa bauta na quartier la te papa na biso Kofi Olomide. Maintenant Orligola ozoleka bongo. Oui, eza nango mabete. Parce que les Cambodgiens Fally Ipupa ils ont concerné biso nyonso ba congolais mais tandis que biso toyebi ke Orligola ozande ko ya Ferregola quand tu fais ça ils ont sepelisa vraiment té tandis que Fally Ipupa azana ba communicateur na yé o ba sala ke musala
fali pour pas azana batuna ye o ba benga ba warrior o ba sala ke musala pona ko passer communiquer ya concert ya You Arena le 25 novembre. Mais quand Orligola tu fais ça, ça montre déjà que tu as un problème avec ton frère Ferregola. Ça montre que on a un problème de qu'on Ferregola. Bien sûr, batu ba oloba ke non ekosala nini azo ko lancer message, mais ça sonne très mal. Et sonne vraiment quitto côté. Déjà à peine tout est comme on a de part il y a communicatrice, il y a Jet Set, Laura Tendance. Na communiqué Laura Tendance a communiqué que contrat na yena Ferregola et Sili. Contrat na yena Ferregola ezaki ya kosa la promotion ya Stade de Martyr ya Ferregola oyo elekaki. Alors Laura Tendance a mentionné que contrat na yeba saki na Ferregola et Sili, Ferregola n'a pas renouvelé son contrat. Alors, n'importe quoi azaki na misala oya salaka asengaki congé pour na ko sala promotion ya Stade de Martyr ya ndeko na biso Ferregola. Alors, tant au contrat ici, Ferregola a renouvelé qui contrat na été yango esengaki akata musala. Mais na côté moko to moni concert na biso grande sœur na biso Marlène Kasanga na page officielle na ye, elle a publié que Loba Vérité contrat et silité Roi 24 a bloqué, ça fait déjà 3 semaines. Vraiment, Marlène Kasanga. Et ça va genre un comportement auto déploré. Tandis que biso stoyebi que Marlène Kasanga et Laura Tendance, bazan na groupe ya Ferregola bozo bosa la promotion, ya artiste Ferregola. Si ko kaka bino moko les mêmes batouana ba gaulois, boza na boyo kanité. Et ça la peine qui to côté. S'il y a un problème entre Laura Tendance et Marlène Kasanga, vous devez régler ça en famille, entre bino boza ba ndeko boza ba consoeur. C'est comme si vous avez des problèmes, boza na ba rivalité moko entre bino, alors bon ka ko régler on a sima ya caméra te, ba ko memango liboso na biso. Et ça pena ki to côté. Ba comportement na bino ba ya na biso ba leki to na bino na sima. Ba comportement na bino vraiment ezalaka penza ki to ko penza te. Déjà, na âge et honorable, parce que vous êtes plus âgé, vous avez un éducateur, il y a masse. Vous avez éduqué bateau. Mais maintenant, vous avez un guerre na bino, vous avez un internet, c'est ça qui est au côté. Laura Tendance a dit que le contrat n'a rien à faire Ferregola et Sili. Il y a un zalaka. Et ça par contrat. Bon, on a annoncé le contrat pour soutenir pour la promotion dans le Stade de Martyr. Maintenant, au contrat Sili, comment c'est fois ça la nuit? Elle doit se retirer. Et puis comportement ba gaulois, et ça qui te côté. Donc ba gaulois ce que mutoza na bino, c'est bon. Vous êtes même moral. Ce que mutoa longo beaucoup mi ko finga, et ça qui te côté. Je vois dans mon émission ba gaulois, c'est presque ba gaulois tout bazo finga Laurent Tendance na moment oyo. Mais Laurent Tendance c'est le ma bête. Laurent Tendance n'a pas insulté Ferregola. Laurent Tendance a fini ba gaulois te, a fini ba gauloise te, a fini ba gladiateur te. Laura Tendance a juste éduqué contrat ambassade qui n'a fait Ferregola et Sili. Alors Ferregola n'a pas renouvelé son contrat. Yango contrat na bango basala qui est Sili azongi na poto a continuer misala na ye. Mais il faut voir ba Gaulois. Ba Gaulois bo changer no bizaleli na bino za pena ki to côté. Et ça penza ki to côté vraiment. Les Gaulois sont très forts na forte na ko fingara batou. Et ça qui to côté. Guerre eza ya musique, guerre eza ya koyemba. Eza teke mutu azalaki na bino alongo bokomi kofinga eza kitoko te. Mais Marlène Kasanga yeba ke nyonso tosala ke futa makana se. Tu es bien avec les Gaulois pour ozana bango. Mais tango olongo yeba ke ba ofinga yo. Eloko lingi basala ote kosala muninga te. Eza kitoko te. Ndeko na ngai grande sœur na ngai Marlène Kasanga. Comportement na bino vraiment ezo sepelisa vraiment te. Na côté ya ba Gaulois. Laurent Tendance azali sous travail na Ferregola te. Mais à porter na page na que Laurent Tendance reste gauloise à vie. Gauloise à vie. Mais pourquoi l'insulter? Pourquoi l'insulter? Soki mutu contrat Sili, musale Sili. To travail na contrat, so contrat Sili, moya mutu avanda liso ezate. Eza bien te ko finga mutu, eza bien te ba Gaulois. Bon, un peu moi côté on un peu changer un peu moi bizarre na bino ba Gaulois côté on a vraiment. Je ne suis pas là pour vous insulter.
Mais comportement na bino bagolwa et c'est pelisaka batute. Vous êtes là pour soutenir Ferregola. Vous êtes là pour faire la promotion à musique naie. Dynastie volume 1, na volume 2, et ça sur le marché. Bagola bossa la promotion té. Bossa on a pour nos finga. Vous êtes très fort pour nous consulter bateau. Ça qui est au côté. To changer notre côté mbula sika. Et c'est un comportement mususu, ba bizarre les mususu. Et c'est un to changer notre côté mbula sika. Je vous aime bien les Gaulois. Batu nyonso linga bino mingi. Nazana contre binoté. Nazara juste wana sona monielo kwa mabena yaka na vandi to sololi. Toyokani pour changer ba comportement. Et ça pena qui to changer moi bizarre na biso. To tika mambole ka internet ko finga batu. Et ça qui to côté. Et ça peut être que le kino quand on finga peut-être que côté bagolois to changer un peu comportement na bino place sur les appels qui côté parce que déjà moi dans les cartes internet c'était pour na finga bat na sala ngoti. Je ne fais pas ça, je n'incite pas les gens. Na ça un peu na langue difficile au finga bato. To changer pena comportement place wana eko sala moi bien. Merci mingi na batu nyonso balingaka ngai. Je vois ma copine Nathalie Lukusa ala ngoma na kati ya Cape Town, ma copine chérie bambote no yango wana. Donc, tu côté un peu na mot de merci. Biso awa na République démocratique du Congo, tozaka na ba coutume. Alors ba coutume na biso esengaka to respecta kango. Ba coutume na biso. Pour tout le monde na ba mindele c'est ezaka nango permis hein. Muto atambo na sous-vêtements, muto atambo na soutien, ezaka nango permis na ba mindele. Mais biso awa ezaka permis parce que nous sommes les Africains, nous sommes bantous. Tous en a comportement na biso, tous en a déontologie na biso, o ba koko na biso ba tiki la biso, o faut respecter. Déjà selon le balikamo, je m'adresse à Nande Kunangai, Jaël Chaud, Jaël Koki, Jaël Chaud. Il y a un côté à Fali Ipupa à défendre ka musicien na biso Fali Ipupa. Jaël Chaud na vidéo, tu te permets de constater la vidéo. Ou la tili puta sous-vêtements exaté. Olati Senglais, soutien exact, tu te permets de li puta en plein live. Jaël Chaud. Et puis Jaël, on me bien que maman ya bana. Tu as 2 enfants comme moi, on appelle maman bana. Oko éduquer ni na bana na yo Jaël. Quand tu te permets dans une émission na live, aussi la live na internet, aussi la live na page na Facebook, tu te permets ya kolongola bilamba ou la sabatu comment nzoto no ezana ba tâche te. J'ai l'acception comment tout nom ezana banduta te. J'ai l'acception comment tout nom ezana makwanza te. Qui a besoin de ça? Si tu habites un peu dans la religion, dans la Bible, Bible le bana biso que nous autres on a biso, ezaka temple ya Saint-Esprit. Alors on doit conserver notre corps pour ça temple ya Saint-Esprit. C'est quand on gèle aux exposer à nous autres na miso batu nyonso. Na miso monde entier ba monde autres na yo. C'est que c'est sous temple Saint-Esprit. On peut dire ça. Parce que moi, je ne peux pas me permettre na on a la live, on a l'émission, n'a qu'à exposer nous autres au vu à tout le monde, tandis que nous autres on a besoin d'un temple Saint-Esprit. Faut te battre la nous autres on a biso. Et c'est un faut te battre nous autres on a biso déjà on met bien à cause maman bana. Moi, je ne peux pas me mettre là na la live n'a qu'à exposer nous autres d'ailleurs, éducation on peut ça na bana nga. Pour internet et boire kaelo au te bomba biloko. Lelo te lobité 5 ans plus tard. Bah nous battons la vidéo à bongo. Déjà c'est la malédiction pour tes enfants. Parce qu'une maman ne peut pas se mettre ni devant ses enfants. Déjà on me dire bana oya yomoko. On me dit bana omoko. Et qui toko tamukete. Déjà quand on a la vidéo na oka ki soni. Na oka la ki o passe na place na yo na oka ya passe na oka soni. Parce que de yomoko ça la vidéo. Ozuno li puto longoli, ou la biso mi pende, ou la ba fesse na yo, ou la ma belle na ondenge za kitoko, ndenge telema. Qui a besoin de ça? Ce n'est pas en montrant ton corps que ça montre que tu défends l'artiste Fali Ipupa. Non. Vous voyez qu'en internet, il y a une insanité, une bêtise. On a un langage difficile à prononcer en gros. Parce qu'on a des enfants. Déjà quand on a des enfants, hein, ils ont que ça habite au moins 6 mois. Quand on est mère des enfants, quand on est mère des enfants, on a maman bana. Et on a des limites, on a des bilo moboé, on doit se faire soit salaté. Et on a des bilo sous jeune fille qui sala. Ngai Hélène non salangoté. Parce que j'ai des enfants éduqués, j'ai des enfants élevés. Donc ils ont qui se rappellent moi mon tout si ma so comme maman. Mais j'ai une chose c'est comme si yo colaté.
Aux en bana mais c'est comme si au cola je n'ai habité. Peut-être yo zonga kasima, ozonga na âge à 12 ans, peut-être yo zonga na âge à 15 ans, jusque là on a comprendre até place wana. Place wana on a comprendre até. Tu as des enfants. Tu as des parents. Aux en ba grande sœur. Aux en ba grand frère. Bon, déjà na kolo baté qu'il y a ba grand frère, ba grande sœur parce que tu es déjà adulte. Oui, makambo sala. Déjà à partir de 18 ans, tu es déjà majeur. Tu es sur le côté, tu es na misu. Déjà à ton âge, tu es grand frère, pourquoi tu fais ça? Non, tu es parce que tu es déjà adulte. En plus, tu es maman. Donc, tu es makambo sala. Mais tu es bakaki ya biloko to sala lelo et rattraper biso dans le futur. Lelo to ka sentiment Jaël. O ka sentiment, o ka sengo, o sa vidéo, tu es ni olongo liputa. Ola sino biso nzoto na yo to moni na biso bato bazabe ba moni na bango pe. Ba bien, kwanga o eza exposé. Muta somba ngote. Tata to kino somba kwanga kwanga o eza exposé, o ba finika na makasa te. To somba ngote po ani. Po eza échantillon. Mu pepe leki, poussière leki, et puis des microbes to somba te. To somba ka kwanga o eza ofinika na makasa. Po eza bien protégé, bien conservé. Ende mona biso basi. Quand tu t'exposes, au coup tu na ba tout monde peut ka ba jarka ba bongo. Tu n'auras pas un homme responsable. Oh, elle liboso na yo, alors que bossa l'avenir, bossa la foyer, bo construire vie ensemble au lingate. Déjà tant ozo ko s'exposer bongo. Au coup tu na kana ba tout monde ka bazanga ka tina. Au coup tu na mutuka ya malonga pe ka te. Pour je ne crois pas que un homme qui a envie de construire sa vie avec une femme qui a la tête. Je m'excuse à cause de moi, c'est quoi gel. Non, je ne crois pas. Mobalo a tangi. Mobalo a na posa ça la vie na yé. Azo moi c'est quoi gel. Imagine un peu belle famille. Mobalo a bongo, a elinga gel. Et puis famille ya mobalo wana. Ba mo la vidéo no gel. Non. Ça ne t'honore pas ma chère. Ça ne t'honore pas de comme moi si. Changer. Changer bizalé na yo. Non, mon Dieu, mais changer nos bizarres parce que aux maman bana changer nos comportements bizarres non changer na yé pour nos finga ôter parce que toi tu es très forte na ben style tes gel yo pena côté langage facile au finga pena aux langue pena brevet mais to kola yé 24 arrive et c'est nga muto vandi na décembre vous vandi na ça no bilan vie na ngai janvier 2023 décembre 2023 qu'est-ce que je fais de ma vie? Na bakisi nini, na bimisi nini, na kotisi nini. Qu'est-ce que je fais de ma vie en 2023? La fin de l'année, de basala bilan. C'est un rappel très important dans la vie à Moutou. Moutou ko sala bilan ya vie na ye. Bato basala ke a sali kamungulu ngulu ya beteza ba amike. So tali moi na une année 2 ans 3 ans à réfléchir ça té. Moi na une année 2 ans 3 ans à réfléchir que té no yo kanzala na sakana mama lukilanga na lia mais na ba ajoyo et puis na ba héros to bunda pour la vie. On n'a pas le temps ça ba futilité. On n'a pas ce temps là. On n'a pas ce temps là biso ba leno ba len kasongo. Toi on a tant futilité. Je m'excuse. Toi on a tant futilité parce qu'on a 2 enfants élevés à la maison. On a une famille au batale la biso. Toi on a tant ba futilité to bossa to luka vie. Il y a une de ko gel chaud. Et ça moi analyse muké na c'est la pour comportement no sur internet. Beaucoup de gens en parlent vraiment. Ils appellent qui to côté. Quand défendre fali poupa. Ils a ko fingati. Quand défendre fali poupa. Ya kate olongo la liputa na live otikala ni. Non. Parce que je ne crois pas qu'il y ait mon fali poupa à séparer marambo au salara, je ne crois pas. Si on peut me tatine de rabino tant mieux, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas dans l'intimité. Et c'est que changer moi bizalé. C'est pour toi quand tu as sika. Tu changer bizalé. Quand tu as les 30 ans, tu as bonne année. Tu bonne année, mais quand bizalé la mabe, tu vas reprocher qu'on a 2023. Yo coach dans 2024. Tu changer ma comportement na biso et ça la peine bien ma casse to kola. J'ai poussana et c'est na to changer ma mentalité vraiment bande ko na ngai.
ezaka na gel choté eza na biso nyonso batu tout ba chroniqueuse ba chroniqueur bato basala misala ba na ndenge moko ya bien te oleka na émission ka ko finga oleka na live ka ko finga non non Congo ko avancer na mafinga te ata mukete musala osala ko avancer na ba finga te na ba insulte te non non et ko avancer te to changer mentalité en 2024, tout changer mentalité et que ça la penza bien makasi. Merci mingi na ma copine chérie. Il pas à toujours scotcher la naba émission nanga na analyse nanga Naomi Singando diamant noir. Ah Sephora nek la maman de Vordia nek il pas la naba analyse nanga c'est pour la makasi na lo bara toujours que ba remarque na bino et ça toujours la bienvenue pour na to ba ko bongisa musala. Merci mingi. Tokota muke na domaine ya ba artiste et comédien. Artiste et comédien na biso to lingaka bino makasi. Bosala ka musala bino toujours kitoko. On est là to se pena musala bosala ka et félicitations à Sila Bisalou auto bengaka Pomba Sen a ko gagner trophée na ye na Zikimo Award. C'est la fierté, c'est le Congo toujours qui gagne. Ba guerre ezalaka entre Irsil Pechanga sali boye, Sila Bisalo a sali boye, Belvi Kandi a sali boye. To defendaka artiste na biso na musala bango basalaka. Eza bien makasi. To defendaka bango na musala basalaka. Et non kuna bato a Sila bo sali click mo bo fingaka Irsil Pechanga. Koto bato ya famille bota bo sali click mo bo fingaka dina la douce. Bato a click mo bo vandi non. Non. C'est comme si on a remarqué, c'est comme si Congo est évolué quand on a babilo kwa buzoba. C'est comme si Congo est kenda quand makamo bezanga tina. Makamo ba futilité ça qui to côté. Ndeko na ngai Miss Lolo za pe artiste et comédien, o sala msano kitoko. Mais ba propos na yo na émission le kaki ozo finga Irsil Pechanga eza pena kitoko te. E kitoko te. Bande ko na biso ba comédien to linga bango nyonso. Bango nyonso ba sala msala bango kitoko. On les aime. Mais est-ce que pour si la bisalo linganga mingi na fingele Irsil Pechanga? Non. Les gens Irsil Pechanga na sila baza na guerre. Mais dans le passé c'était des bons amis. Baza ba meilleure copine biso tout ebi Irsil Pechanga na sila bisalo. Baza ba meilleure copine dans le passé. Mais les lots elles ne le sont plus. Mutra muta bendama na kwa na yesi la bendama opa bendama. Chacun est de son côté fait sa vie comme toi ça musa na ndenge na ye. Beaucoup ma kolekate anatala kepo dina na linganga mingi na fingela ye intel non ça n'honore pas. Ça n'honore pas. Biso nyo to yebi ke si la bisalo Irsil Pechanga bazaba na papa Faustin Sukari Elombe. Ba uti ndaku moko, ba uti maison moko, ba travaillaka esika moko. Mais c'est comme si Papa Lombe alingaka Pechanga mingi koleka Sila Bisalou. Non, c'est pas ça. Tout le monde qui a biso Irsil Pechanga a voyagé qui na délégation et artiste Fali Poupa bakenda qui na France mais Irsil Pechanga est déjà à Kinshasa pour na ba makam na moko privé. Tout le monde qui Papa Lomba yamba qui est son makasi étant que moi na ye mais quand yamba Papa Lomba yamba qui Irsil Pechanga et bimisi ba polémique je vous dis pas possible. Irsil Pechanga za mwana Elombe na musala. Biso nyonso toyebi ke loso ki Irsil Pechanga za Pechanga, c'est papa Elombe. Biso nyonso toyebi ke Sila soka za bongo c'est papa Elombe, c'est groupe Simba. Bango c'est pas na groupe Simba. Mais pourquoi vouloir kokabola ka bango? Pourquoi vouloir kokotaka moi division moi boy? Oh, ils ont apporté l'autre côté na théâtre congolais. Tout le monde a beaucoup baninga ma famille bazo évoluer bazo évoluer ça fait la fierté de notre pays. Tout le monde Irsil Pechanga a joué na un coup de la vie na A+. Ya bande ko na biso na ngambu kuna ça fait la fierté de la République démocratique du Congo et ça la fierté na biso nyonso. To comme ça ngolo kwa guerre moko boye bato si la bisel ba sala clique na ba moko boye po ba fingaka et ça penza kitoko te.
bandeko na biso esenga vraiment to changer mentalité na biso to tika biloko ba division eza penza kitoko te to changer mentalité to ko tambula sika esenga pena bizale na biso ba comportement na biso échanger moi lité ya muke nazaki nango poto sola ngai na bino to partager yango wana soki eza na bato mosusu na vexer bango eza bato nasali pasi balimbisanga mais je sais que au fond de moi na zokisi mutu te na vexer mutu te nasali analyse moko partielle na katikati na toucher ba couche nyonso nazokisi mutu te na blesser mutu te merci mingi na batu nyonso bazaka abonné na Ursule Botelo TV batu nyonso bazaka Hélène Karsongoluma de la place la maman de filles na merci susu na ye moko visionnaire à chaîne maman Ursule Botelo visionnaire à chaîne maman alinga komingo Queen B nzamba bakisela aussi mikolo belé big dédicace na ma copine privée Nathalie Lukusa na linga bino nyonso ba mina ngasi boleki tellement ebele so na bina tanga ba kompo na bino bute ko inda ton ko tala to ko sisa te me ba mina nyonso bandeko na ngai talingi bino mingi bamboki na bino sika bozali soki nzamba zongi te tokuta na prochainement na numéro ya sika mais pour l'instant je vous dis bisous bye.